Yaya, kosalara jamais malamu po bato bamona oke ozosala malamu. Sala malamu po mokili eza na besoin bato o basalaka malamu. Omoni mokili niveau tozokende. Bato bakomi bato mabe, makambo nyonso ezokoma molili, bato bazokoma motema mabe, bato batondi na koyina. Soki yo ozosala bolamu eza lokolo za mwa lumière moko na kati ya mokili. Donc sala malamu po molili eleki na mokili toza na posa ba lumière. Lumière ane eza bato basalaka malamu. Kosalaka bolamu te po bato bamona yo, po bato balobaka ya azosala bien, ya azalaka bien. Sala malamu po mokili eza na besoin bato malamu ndeko na ngai. Kosalaka malamu te po bato bafuta yo. Ozosala malamu po lingi muta futa yo, po lingi bato bakumisa yo. Sala malamu po lobi malamu na osala un jour bana nanga babuka bolamu nanga. Malamu nazo sala un jour ekofuta nga d'une manière d'une autre. Malamu nazo sala esali mutu moko esengo. Ko se décourager te po bato mo ba décourager yo sala bolamu bazongisela o mabe. Eza mokili eza ka bongo okosa malamu mutu azongiseli o mabe, mais to se décourager te. Moi bolamu mokie to salaka etiaka sourire na elongi ya mutu moko songolo pakala. Donc ndeko na ngai courage na bolamu osalaka ko se décourager te. Continuer un jour nzamba ofuta ou bien kofuta bana na yo ou bien kofuta bakoko na yo ou bien mabe moko elingi ekomela yo nzamba tali bolamu na alobi bolamu mutu asalaka na o permettre loko ekoma na nzela na ete. Bonne journée.